Poso elamu na bino banso balandi ya journal Ngonga Ebeti ya mokolo ya lundi 3 août 2020 na mangonga moke nde bozuba detail nyonso. Tokofonga basango na bino na sécurité pour na kobisa na bino ete misala ya délimitation ya ba frontière entre bikolo mibale et le Congo démocratique pe Zambie et uti kobanda na se ya médiation ya communauté ya développement pe ya ba pays ya Afrique Austral SADC na mokuse pour na kosilisa ba conflit oyo ezali koleka na eteni wana. Na basango ya politique esengeli koyeba ete cérémonie ya bokundoli ba génocide nyonso oyo esalima na ekolo Congo démocratique uta 1998 kino na moya lelo esalimaki na centre La Salien na Kitambo mokolo ya dimanche 2 août 2020 na misa moko monene oyo esalimaki ya action de grâce na présence ya ba politiciens ebele bolanda reportage ya Piris Pembele pe Jires Natuba. Bujina baboko pona bamoko mandala la pe biloko ya pema pona basusu nde acte ya elembo ya espoir pe ya revendication oyo ezalaki décor ya misa oyo esalemaki na centre La Salien tozwami wana na Kitambo pona kokanisa ba génocide nyonso oyo esalema na Congo démocratique uta 1998 silelo oyo likanisi yango eutaki na président national ya esi de mona mboka Martin Fayulu na mobembo na mikili ya poto oyo azali kobunda kutu po ete date ya le 2 août ekoma date wapi ba congolais bakobanda kokanisa ba milliers ya bandeko na bango oyo bakufa na est ya Congo mingi pe na bisika mosusu pona CGC de Devos Kitoko parti na ye ekobanda deja kokanisa na date oyo ba génocide nyonso esalama na Congo démocratique boyoka ye ndenge ya Betsi Ngonga boyoka kababenga ka Genocoste babanda célébration ya journée oyo bandakala mais ça n'avait pas pris un écho au niveau national et au niveau international oyo suis lelo omoni to bandi lelo ndengo tozana bino na Kinshasa événement kaka moko oyo eleki na Matadi eleki na Kenge na Kwango eleki na Kikwit na Kwilu eleki na Kananga na Kasai Central mwena ditu na Lomami na Este to bandi na Sud Kivu Fizi Uvira Bukavu na Nord Kivu to saliango na Beni Butembo na Villa Goma et na Ituri to na Villa Bunya et na Chopo na Kisangani. Donc c'est pratiquement les 16 villes qui ont été sélectionnées et nous avons organisé, ça s'est très bien passé. Il y a des villes où la police est intervenue. Nous dénonçons, 4 personnes. Bakanji Bango, on exige qu'ils soient libérés immédiatement et sans condition. Et Sengel Koyeba été ba parti politique mosusu ya plateforme la Muka ezalaki représenté na misa oyo. Peli susu ba président ya ba parti politique mosusu bazalaki na misa yango elongo na ba famille ya ba victime. Ngonga Ebeti. Sima ya milulu yango mwandambo ya ba politicien oyo bazalaki wana bazanga kite kobetsa Ngonga Bolanda. Message est simple, na ko paraphraser honorable Kasekwa. O alobi que gouvernement est comme un responsable, ceux qui peuple azali exigeant. Donc to senga la population to senga la peuple congolais a comme exigeant pour que gouvernement est comme un responsable parce que surtout to exiger les lopé gouvernement a reçu l'effort pour payer quota. Surtout exiger les lots passer sur la mboka ba reçu l'effort. Donc tous vraiment exigeant. Les amawa, tous en a passe. Même mawa wana, les autres comme esengo pour ba congolais ba telemi, surtout ba kinois ba telemi, ba lobi bitumba oyo eza na est, oyo eza na Kasai, oyo eza partout. Bango pe ba koti bitumba wana. Pour munguna, il faut eba ke congolais aza makasi, congolais kotika la kaka makasi. Nakoloba boy likanisi oyo président élu ekoki kosuka na Kinshasa te. Ye aza déjà na niveau ya nation. Donc soki na Kinshasa te na bamboka misusu pe célébration et salami et
nakanisi peut-être après manifestation na bilili bokomona esika nyonso oyo ba célébration esalami esuki na Kinshasa te et puis ezali kaka ba membre ya SIDT tozui ba représentation ya babisike belé boyebi que tozana nous na contexte ya maladie ya coronavirus donc moyen ya ko sala attroupement ya makasi ezakite il fallait ko respecter ba distanciation donc yangwana to sali que to ba représentation ya ba groupe na groupe ba oyo nyonso oyo to yebi que ba komema flamme oyo to pelisi mosika tozali peuple oyo azali conscient na mabelo nzamba pesa biso conscient na bitumba oyo bakobundela biso conscient na ndenge ya kotalisa ete ezali na bato oyo bayi kokanisa ete mboka to pe mabele nzamba pesa biso ezali na nkita mingi koleka bongo esengeli bango baya baboma biso po barekipere mabele wana bazwa nkita oyo nzambe apesa biso mais biso pe peuple totelemi tolobi tokobunda bitumba oyo tikino tokolonga yango balkanisation ya mboka na biso ekosalema te massacre na mboka oyo ekosila parce que nous sommes un peuple conscient et nous allons jouer notre rôle en tant que digne fils et digne fille ya Congo na tina ete tobatela mabele ya bakoko na biso. Kaka na maimatali politique esengeli koiba ete chef ya mouvement politico mystérieux ya Bundu dia Mayala Zakari Badiengila alias Nimbwana Tim auti kobima na hôpital Mokolo ya lundi 3 août 2020 sima ya Befor oyo euti ko salema na moko ya ba notable ya Congo Central Diomi Ndongala président ya Parti démocratique chrétienne. Ba force politique et sociale ya allié ya IDPS basalaki réunion extraordinaire na siège na bango oyo ezomi na commune ya Kasavubu wapi balobelaki situation politique ya tango oyo kolandisa mapenza mingi na boboyi ya internement ya Rosar Malonda pe lisusu kosenga démission ya premier ministre sima kosala sortie médiatique bolanda reportage ya Mifikana. Les forces politiques et sociales alliées de l'IDPS et sengisaki bakadre nyonso ya ba force politique et sociale alliée à IDPS FPI na mokuse réunion extraordinaire wapi balobelaki situation politique ya tango oyo ya mbobai FPI balobelaki persistance ya présidence ya Assemblée nationale ya ko relancer candidature ya Rosar Malonda na mutu ya Seni candidature oyo ebotisaki ba marche pacifique wapi peuple congolais aboyaki Rosar Malonda na mutu ya Seni bai FPI ba noter lisusu ete ordonnance présidentielle na oyo etali magistrature pe armée ba constater sortie médiatique ya mabe ya premier ministre wapi bazali ko senga na ye a démissionner na Lumbango bai FPI bazali ko senga na mokonzi ya mboka na kopesa ba instruction na inspecteur général des finances pe ya cour des comptes ko sala audit ya ba entreprise pe ba institution publique nyonso ya pays po ba coupable ya détournement bazala traduire liboso ya ba cour pe tribunaux na botosi ya bobotami ya état de droit Boyo Kangonga. Les forces politiques et sociales alliées de l'IDPS FPI en sigle annoncent qu'elles entrent en conclave pour examiner les réformes ci-après. La loi électorale, la loi organique sur la CENI, la loi sur la nationalité, les dispositions de la Constitution relatives au détour de l'élection présidentielle, les aspects économiques après Covid-19 et proposer les pistes de solutions de crise. Elles réserveront la primaire de leur résolution au président de la République, chef de l'État, symbole de l'unité nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Utamboka France na Paris Mama Dorcas Adiko Kongoi abeti ngonga pona kotalisa soutien na ye na musala oyo 13 parlementaires bazali ko sala pona komema réforme na Seni ya mbobe élection et salema na 2023 bolanda ye azalaki na micro ya Letu Pérez Masiala. Omoni biso na FPAU to pesi message na biso to pour disons ba 13 parlementaires bazo kende balinga pour Seni va restructurer en gros et changer
tokokende kaka boye te topona na baprésident batiela biso baronsare banani sans que tosolola nanu bien tosolola nanu te tobongisi te buzobo tobandaki nango e continue lisusu wana nde non oyo bazalaki nommé cette fois-ci basupporter nanu todila bamikolo eza koya wana makambo ya banomination ekosila na badepute soki omérite te okozwa te banani ebele oyo basala na bango ata campagne te basala ata baza na badossier te babima badepute mpona kosakana na bakongolais yango wana so base retrouve kuna ndenge wana basalaka n'importe quoi mpo baremercier bato banomaki bango mais cette fois-ci c'est fini yango tolobi seni il faut barestructurer yango il faut tobongisa baélection yango ezala ndenge nini dossier kozala ndenge nini makambo ya tata mama mwana koko bango nyonso badepute te bango nyonso basénateur te yo mwana suppléant na yo leki no mosusu donc kuna na parlement bokomi bino nyonso kosala bapotopoto babuzoba non bachibondation eleki na kati ya parlement wana parlement eza boye te ebongo boyaka kopesa biso leçon oh voilà non c'est pas un parlement peuple mosusu abundi na kati ya parti lobi tango ekoma baélection botia basi na bino bamakango na bino bana na bino basemeki na bino plus question oyo abundi te oyo alite te akozala te makambo ya parlement familial wana eza te de père en fils bâton dans le roue oyo boza kotia président Faci il faut esila tolinga Congo bozotia bâton dans le roue bobalaki konga na nsima lui il fait rien il travaille avec ye mutu azodirige te mais sikoyo nani azodirige bino. Prince Penge, président ya ADD Congo, pe moko ya ba communicateur ya coalition Lamuka, Abet Singonga, kolandisa bokiti ya taux d'échange, wapi asengina ba Congolais nyonso kosala attention pambate, dollar esili kokitate, bolandaye azalaki na micro ya Jires Natuba. Soki to ya dollar ekiti ezali kambo malamu pona peuple. Po ete tango dollar imati ba fonctionnaire ba sali ya l'état babongisaki 30% ya salaire na bango. Soki dollar ekiti ekezala makanisi malamu. Mais loko esengeli koloba ete dollar ekiti te. Oyo bomoni wana babe yango na lopoto spéculation. Tina ya bomati ya dollar ya nini? Dollar imataki po ete Monsieur Chilombo azwaki réserve de change. Mosolo oyo ezaka na banque centrale pona ko maîtriser to ya dollar. Ye azwaki yango akui yango ache na so de mouton na ye na 100 jours na ye yango otina o monaki dollar imataki mingi oh banque centrale ya na atana faranga moko te likuta moko te ya likuna bazui so be 25 millions ba injecter na économie mais dans 3 jours 25 millions na ekosila pe dollar ekemata sur makasi donc ba congolais basala angele oh bomoni oh dollar ekiti na yango te ezali lokuta d'ailleurs soko tali na to oto sombela kama ba unité to ya lobe moko soko tali to oyo basaka ya banque centrale to ya banque centrale ezali na $1 ezali 1990 ezali to ya banque centrale ya banda kala donc eloko kiti ya lité on le basala angele eloko to condamner ça que ba spéculation oyo ba ko sala oyo ya onde ekoisa ba congolais ya onde ça ba congolais perte congolais oyo azali na angleterre akende ko bimisa mosolo na eboye lobby dollar emati susu et puis commerce na e kangi donc basta la attention dollar ekitité pour dollar ekita esengeli Congo et produire Congo est exporté peut importer on to exporter loko moko te to importer nyos donc ezali lokuta dollar ekitité ba congolais ba bomba moso na bango sinon ba ko beta mino na libanga. Kolonisama kaka bokiti ya to ya dollar président ya bachangère ya place les châteaux ex Igo Tanzambi Désiré Lomankou azanga kite kobetsa ngonga pona kotalisa ba spéculation nyonso oyo ezali koleka na oyo etali bokiti ya to ya dollar azalaki na micro ya Mifika na Mboma Bolanda. Omoni musala o tozo sala ya kuchanger bambongo eza pasi tantôt tozo fingana tantôt tozo saba mambo belé mais lelo yo ndenge na yipsaki o ke banque centrale azaki déjà na ba mesure na yenyo surtout azwaki kobenga na ndenge tozaki na ba réunion yebisaki biso déjà ke mbongo ekokita ba mesure zomaki ebele pe lelo oyo se réaliser
mais totika koloba omona bato mosusu bandimi te ekiti bato mosusu abia bokosuka ekomate pourquoi prophétiser ça nalingaki nde mutu nyonso to baloka ekiti biso tu totia maboko kaki mbongo yango ekita donc na yango ezaka banque aza wana ayoki déjà mololo ndenge mbongo ekiti na marché awa puisque biso toza na se banque eza likolo mais banque aza na ba mécanisme na ye ndenge asalaka misala na ye ayebi po aza mayele mingi ayebi na makambo nyonso tosalama donc ya biso tobetika maboko na gouvernement na banque centrale donc malobo ya yebisaki biso wana ekokisami na ya banque centrale pa alobaki yango tableau eza malamu te tableau ezobebi sokomona mutu mosu atie tableau même ba 15 ba 16 17 bon wana vraiment ezaka na dérangement makasi te bayebi mpe ezosalama puisque ekoti mpe na spéculation esu makasi mais est-il que totala nano banda ntongo mpe toza awa franc mpe ebele ye te eza nango kaka na se donc elingi kolakisaki mbongo mpe eza ya kokita mpo na banke kuna mpe même bato bakendaki na ndenge ya kobombanaki bapesa badollar bapesa bango bafranc mpe eza nango te mais eza bato moko batie mpo eza administration mais ya biso awa ezaka tikotaki ya komona ndenge bademande ezalaki liboso bato ifo baluka dollar eza dollar moto aluki dollar aza te moto mosu akoyaka balokuta kaka ya biso ya bata Kinshasa nazoluka autant de dollars onaosa yaka na mbongo sur place na marché po eza bien puisque batambiso baza déjà na bambongo na bango bazobanga koteka peut-être so ateki lisusu lobi ekoya komata lisusu nde bafandi ntango bafandi so na mosala mpe eza te. Tokoba kaka na sango etali bokiti ya tu ya dola constat esalimaki na marché ngandu oyo ezwami na commune ya Kimbantseke pona koyeba lolenge nini makambo ezali kotambola na marché d'échange sima ya bokiti ya dola. Bolanda reportage ya Lili Maleka pe Christian Makuto. Eloko échanger te ba prix ezali kaka ndenge ya kala malgré bokiti ya to ya dollar et pas ba grossiste bazali kaka likolo oyo maloba ya bateki ya wenzi ya ngandu awa na commune ya Kimbantseke ba vivre frais to pe ba produit ya première nécessité talo nango échanger te yango ezali kopesa passe mingi pona bango koteka malamu basombi bazali kolela misolo ezali te pona bateki bakoki kokitisa biloko te na tango bokiti ya dollar yango ezali kaka ya fantaisie pouvoir d'achat ezali kobuma boyoka bango ndenge babetisi ngonga soit disant dollar ekiti mais biloko ekiti te biloko eza cher kutu koleka siko ba grossiste ba kitisi te bo ba détail ba kitisa neni tandis que mbongo tozoka so 155 côté msu 185 côté msu 200 au juste toyeba te nini to marché na mboka ngo gouvernement yala baki peuple d'abord so peuple olia bien te akata ka boso to sepela so to sepeli eza malamu dollar eza kita na biloko kesoma na zigida biloko kita te biloko za katala likolo eza na ba fufu ba tomate ba huile eza ya komata eza ya kokita te toza na posa na bata bandap balinga ka bapesa nga mbongo na to ya dollar tozo kokate toza na posa ka dollar eza na biloko pe kita tal confusion ekoti moto na to na ye dollar ekiti kasi biloko etikali kaka na talo ya likolo bulamatari ezali koloba nini ngonga ibeti Bayi Fondation Alexis Eketebi bazalaki na réunion mokolo ya dimanche 2 août 2020 na ba mama na commune ya Bandalungwa na bokambami na yemoko Alexis Eketebi président ya Fondation. Bolanda reportage ya Piris Pembele. Bapemaki pona état d'urgence kolandisama na pandémie ya coronavirus bongo lokola tata mokonzi auti bon kolever état d'urgence yango Bayi Fondation Alexis Eketebi na bokambami ya yemoko Alexis Eketebi initiateur nango pe président na yango oyo bana ya bandal ba mesana ko benga mal à l'aise 120 giga topé nyoka mitumine ba relansaki ba activité na réunion moko monene oyo esangisaki plus de 50 mamans na balabala di Bamboma na Bandalungwa Molar. Lokola Alexis Eketebi azalaka très social pe amesana ko kabola oyo moke azalaka na yango alingaki atalisa ba mama action monene ya financement oyo alingeli pona bango mingi pona ba mama bilenge basi pe bilenge mibali oyo bazali bongo na ba activité
pona kosunga bango bakoka kotombola mwa mombongo to pe activité oyo bazali na bango po ete bazala utile na société pe bazanga eloko ya kosala te. Sima ya losambo Alexis Ketebi ye moko azoki maloba pona ko expliquer ba mama ndenge nini financement yango ekosalema. Asengaki bango kaka bakoka ko respecter échéance to pe délai oyo batie. Esengeli koyeba ete Fondation Alexis Ketebi ekofinancer motango moko ya suka ya $100 epa ya ba maman sans condition pe kozongisa yango ekozala na délai ya 1 mois sans intérêt. Elandamaki na mituna epa ya ba mama po ete bakoka koyeba malamu ndenge makambo yango ekosalema. Mituna yango ezwaki pe bineno. Alexis Ketebi alakisaki ba mama oyo akosala bongo supervision ya financement yango. Tobanda kozelo ko banda kala tonda komona oka baje mais lelo nde penda na confirmer penza masolo sai nini ibandi boyoka moko ya ba mama oyo azalaki wana ndenge abetsaki ngonga. Alexis Ketebi ye moko pe azangaki te kobetisa ngonga. To démarrer activité lelo to démarrer na bandalungwa o ya ko banda penza activité surtout au etali microcrédit au tozali ozali inscrit na kati ya statut na biso ya fondation comme webi rayon d'action na biso ya fondation ezali district ya Funa. Donc je crois pour ce ciment pour ce kolanda tozala na ba mama Selimbau totali makala totali bumbu totali kalamu totali kasavubu puis toke kalamu. Lokola ezalaki bongo weekend oyo ya fête ya ba parents président Alexis Ketebi na boboto oyo azalaka na yango alengelaki pona bango kolia pe komela ezalaki kafu ngonga ebeti. Fondation Sita International Nanzila ya coordonnateur national na yango Martin Mouzin Ongenda elongo na population ya Kifita na territoire ya Kipushi na province ya Okatanga basepelaki anniversaire ya marraine na bango ex première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Bolanda reportage ya Letu Pires Masiala. Nabokambe Miyayi mokolo infatigable du social Mzee Martin Ongenda, coordonnateur général ya Fondation Sita International Fosina Bokuse, des populations ya village ya Kifita na territoire ya Kipushi na province ya Okatanga ba tikala kisimate pona kosepela mbotama ya autorité morale ya Fondation Sita International Mama Olive Lembe Kabila oyo ba mesana kobenga mama wa oyo tope mama solution oyo asepela kambotama na chaque 29 juillet année. Bayi village Kifita elongo na Fondation Site International bazalaki na esengo makasi na komona nzambe ndenge azali kobatela mama Olive Lembe Kabila oyo azali toujours na souci ya botombwa miekolo Congo démocratique na nzela ya bilanga. Coordonnateur général Mzee Martin Ongenda asengi na population nyonso ya village Kifita na ko soutenir ba action nyonso ya mama Olive Lembe Kabila pe asengi lisusu na bango na kozala bomoko pe koboya oyo nyonso ezali tribalisme. Boyoka ye moko coordonnateur Mzee Martin Ongenda ndenge abeti ngonga ndenge ezalaka mikolo nyonso omoni banda bakoko na biso tozali babantu tozali na droit ko célébrer ba jour oyo tobotamaki nde cause na biso lelo ezali mukolo oyo mama Olive Lembe Kabila abotamaki nde biso Fondation Sita tolobi lelo to célébrer ensemble na mama Olive journée na ya kubotama nde cause oyo to vandi awa ndenge kuti biso message ya liboso to boy mboka na biso ekabwana lokola ezali tozoba na langue nationale to boy mboka na biso ekabwana message ya liboso yango wana message ya mibale to boy tribalisme na kati ya mboka na biso message ya misato biso nyonso toza ba congolais to boya makambo nyonso ya mabe yango na lobi mama Marie-Olive Lembe Kabila place ozolanda ngai na peso mbote nzambe apambola yo nzambe abakiso bolingo ya kulinga bana na yo o biso tozali ndenge omesana mwana kokweya kasi yo mama kosala nini okola musae ya koyebeza Fondation Site International euti kolona bilanga monene ya matungulu oyo récolte nango ekosalema nyiko ezali koya ngonga epeti.
ONG Crodouane oyo ekambamaka na coordonnateur Jean-Paul Boumako bazalaki na conférence mukulu ya samedi 1er août 2020 na salle oyo ezwami na église centenaire wapi ba sensibilisaki population na oyo etali kaka Crodouane. Bolanda reportage ya Misha Alouape Sardou-Dimbu. On vous appelle actionnaire chez l'ASTEL. Crodouane ezali société oyo ya marketing oyo signa contrat na ba société ya ba Geneti Paris Food pe achat billet en ligne. Lokola Crodouane alukilaka bango ba client yango ezopesa possibilité na ba imboka bakoka kozwa misala. Crodouane ezali société oyo etravaillaka na téléphone. Grâce ya téléphone na yo okoki kosala mbongo. Natina wana bazali kokoba kaka na sensibilisation na yango. Mokolo ya samedi 1er août 2020 bazalaki na conférence de presse na salle ya centenaire oyo ezomi na komina Lingwala wapi ba invité ya ndenge na ndenge bazalaki nyonso bandaki na losambo pays national. Bongo babengaki coordonnateur ya Crodouane ya République démocratique du Congo Jean-Paul Bobako oyo asalaki entrée na ye na sima modérateur abengaki monsieur Sam Kapem oyo expliquaki tina ya Crodouane ezali nini. Bato batunaki mituna pe bazwaki biyano na bango ekomaki tour ya témoignage ye moko coordonnateur ya Crodouane Jean-Paul Bobako apesaki témoignage na ye ndenge ya komi millionnaire grâce ya téléphone. Boyo Kangunga. Conférence topesi lelo eza topesi opportunité tolakisi opportunité ya Crodouane. Crodouane ça veut dire la foule na Lingala et Tuluku. Donc eza société oyo ezopesa biso possibilité na téléphone la biso téléphone na yo et komba eloko oyo ezopesa mbongo. Ole téléphone ezala kaka eloko oyo ezobimisela mbongo ezala eloko oyo ezokotela mbongo ebele. Eza source moko ya financement ezo permettre biso misusu to créer ba société na ba domaine misusu pe ba société wana ezo permettre biso to engager ba ndeko na biso ba congolais. Parce que kaka biso moko ba congolais to bongisa mboka eza ba étranger te ba bongisela biso mboka. Ya ngala biso ba congolais il faut to telema to sala misala neti oyo ya Crodouane eza nango pasi mingi te. Musala to sokomi membre ya Crodouane musala o tozo senga o sala eza rara ko bengisa baninga nao ba ko découvrir opportunité ndenge yo moko pe ko découvrir am. Initiative oyo ezali encourager to kosenga na baimboka ba pesa confiance na Crodouane ngonga e beti. Awandenga na zuni ngisa ya kusukisa basango na bino soki bosepela kibo pesa matundu mingi na équipe technique oyo esalaki musala na kotanga bongo Rodilu Wadio oyo azalaki na sima ya caméra, réalisation ya MC ya Mavinga, montage ya Alabamba et montage final ya Yves Elolwa. Tika kimia nkolo nzambe eumela na mabota na bino pe botika la brancher na Canal Kin Télévision.